la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadeza, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 16. Voilà balandi ya Info 16 biso ye tokutani lisusu mokolo ya lelo pona kosolola na émission na biso oyo to mesana kolanda pe bino bo mesana kolanda esika bozali émission ya bato ya mayele émission oyo ezali ko faire découvrir bino to kolakisa bino nzela oboye bakite ya solo ebele bazobenga ngai balobi kebe émission bozo sala ezozala kitoko me ngongo ezozala mukie me bamsu pe ba déclarer que émission ezozala mulai me bo mesana biso kaka ndenge tozosalela bandeko tokutani lisusu mbote sika bozali mbote lisusu bo continuer ko s'abonner pour ezopesa biso pesa ngoto mona ke bozolanda biso et puis to mona ke mituna nde na comprendre te mituna ezozala vraiment te bamsu bazo surtout ka semaine sili mais bosala ki déjà mission non tozana pour ça ba question mais elo ezo sepelisa nga mituna ezo si la bino po presque ba réponse belle bozozo déjà merci wana na ke ko pesa invité na biso mbote papa wa Sambolo mbote ni papa na papa wa Sambola bien habillé, bazin riche. Oh papa wa Sambola zana mbongo te mais bazin riche na nzoto. Papa tia na koloba na ngai eloko te. Na koloba eloko te. Papa wa Sambola azana eloko te. Nazana eloko te pourquoi? Nazalaka pe kosala. Kasi mbulusi kimbanga bimela ngai ozali mutu akosala te, mutu akoteka te. Tant mutu azosala te. Akozala neloko ngabe na tuni yo question matondo papa wa Sambola eloko nga nazana ngo na luka richesse na luka makasi eza spirituel parce que tant obebi senga déjà que koteka te kosala te yo zawana mbona mfulusi kimbazo banangai osala mosala nga na salaki obiki sabatu olakisa batu nzela sikoyo pona koka kubiki sabatu kolakisa batu nzela il faut na se focaliser na makambo ya spiritualité soki na komi riche nango nde na kolonga kokokisa misala bapesa kingai. Voilà, avant tokutana na mozindo ya lisolo na biso papa wa Sambola omekana kopesa balandi na biso mbote nanu po tofungola lisolo na biso. En tout cas matondo mingi na pesi balandi na biso nyonso mbote mingi na oyo bazana biso elongo na kati ya kitwa dikia basolwa na ba misusu po ba misusu pa kobenga nga ba papa na landoko ya de cela 3 ans ya de cela 5 ans ya de cela c'est na kota da na nzila Kongo na kati na matea no na kuma kolanda na kenda kasuma ngomba ba chrétien te pe lelo na biki changement zali mais na banga kante ko benga yo ba mingi baba banka ko benga non je suis un homme comme vous vous comprenez donc baba nga ko benga te soko zo banga ko benga za ko banga te ezali esprit satanique autobengi esprit errant yango nde muté kangaka mutu po ebike soko bazali na kontaki na mutu yo en tout cas mutu yo bakobotola ngai à 100% po satan abimila kangai abina ki na so botole batu na ye fo mokili baba komise donc motema neti mutu kwa papa wa Sambola ngai na sana kati na bonzambe soki to soka numéro na biso to afficher yango ela kisipona ni po batu babenga et c'est ça donc bango nyonso napesi bango mbote parmi ba couple nyonso napesi bango mbote bango moko bayebi lelo natangi bango lisusu mama Sunda na tata Lukoko Momba na papa Malosa na mama Basala donc bazali ba couple oyo na monaka ke ba landaka penaka ko mikolo yo mo complication muke nanga ipe mikolo papa ba visiteur belé
tant mosusu na koluka ko se connecter na sengi bolimbi c'est pas ya maman Banzulu. Je t'avais promis que na ko benga yo après ngonga boye mais téléphone na bosana ko cha mega. Mais téléphone ezongi penda bapel nyonso ça va. Téléphone ezongi penza. En tout cas tozoki téléphone mosusu. Nzambi pungazo lokumu tozoki téléphone mosusu nde eloko pese comme au moni kolongola WhatsApp na kala ocha na sika ba code wana ebunga kangai. Donc to bundani to merci bien même. Bon, to longoli siko oyo ezalaka wana. To chango nyonso na téléphone ya sika wana. Oto sombaki nde siko netikali siko libre. Matondo po bo libérer ngai pona bandoni ko mana likambwana matondo ndenge bo libérer ngai. Mais 3 jours na lancer plus ou moins 2 jours na se connecter. Donc le 3e jour. Non nazalaki na temps libre te. Ma bondeli maladie bato maladie kotoyo koto ba problème boye ba payana ndaku donc ozozwa tante na tanko lia que erza la ketam supo ngaba ti na foxango tam suto to komba 17h 18h na senti pena ki na komi na faiblesse makasi na ke ko bunda ko foxeti mais na zoko même ko soit tant ko foxeti wana ti bon d'autre part moko boye ngana kota na lamentation maluzula bi oh mais misala no ba pesa ki yo yango biki sabatu ola sabatu nzela ceux qui battent bazoé la kisi misala zo sala yo kotala libumu note nzambe moko abindi na kosalela en tout cas maman lozola joue un rôle munene pembeni na yo voilà kana cadre wana avant to continuer masolo na biso ndengo lobike bato babanga ko benga yo oui bosani papa na kati ya couple moko na tangite ya papa pia na mama bombolo mama bombolo azali awa na kin azokota kilongo na biso na pesi mbote sika azali mama bombolo bato ebele ba ebisinga baboya akobenga yo posoki ba bengi yo kaka mbala moko tabosola eloko liboso linga koyeba moto wana sambela ka wapi oro ndenge yo za wana milimo nyonso fo yake pana yo zana na posa église ya moto te papa c'est que bato to ça ko se comprendre te moto soka bengi papa wa sambolwa il faut na identité na yo hein kombo nani mboka kutu to eba déjà parti à code hein en tout cas na moni lelo lukingai liboso zalaki ko sangana likomba nini est-ce que mabezali mais si tout net sikoyo pourquoi ngai avant lukanga ayebi identité na ngai ayebi kombo na ngai ayebi lingomba nazali mais pourquoi bango ba kobombela ngai lelo nazomona na kati ya téléphone ba tsuba tina ba vidéo hein toi tini message mais assez identifié OK mutu oyo azana bososoli tango tindi il faut komangai kombo na ngai kingandi nazali na mboka boye siko na vidéo no tango yo tindeli ngai to message na yo na koyeba kiza papa to aza mama à partir ya kombo tango na kozongisa matondo mingi papa na ngai to matondo mingi mama na ngai bosko ngana moni kaka sano na ebite ke papa to mama oya bamba mama bona za papa et c'est ça mukolo mususu batindeli ngai message na kati ya profil wana ezalaki na photo ya mwasi na profil mais à l'accès nga kombo na été alors nga na zomisika matondo mama na mona ya répliquer non naza mama te naza papa ezomona siko soki apesa kinga identité na ye nga naza na facilité soka l'accès nga kombo ne liboso yango na moto moko ta ko tinda nga vidéo to ko tinda message na téléphone ngai ça ko se présenter il faut se présenter nga kombo na nga boye ngai boye boye mingi batinda nga ba vidéo mais ba se présenter batinda ka chaque jour ba se présenter mais si vous les hommes bête n'eng batinda la kangai pour sunga ka peto découvrir makamusu voilà mais est-ce qu'il faut qu'on s'identifier au la qui sa muto pour ngai ozo tinda zo bakina otina papa wa sambolo mais pour ninga na yeba ote voilà les kamunde ya mwana vous comprenez et de deux bande kon ngai soki na bengi yo o bengi ngai tam su physique to ebanité pour ceux qui banaki physique na koyeba place yo sambelaka na mosika nzami pour mazo sangisa biso na kati ya misala na ye siko soki na tuni tango tozo sola o sapo il faut yeba langage nyoko sola na mutu azana lingomba boye o koyeba langage na bango o azana lingomba boye koyeba pe langage pe ndenge ko sungela ye
Mais ce que monsieur va le osambela kana lingomba nini n'éviter ce que ça défaut bande balati voilà ngala zo pesa kaka ba pelo ngana zo kana est-ce que mususu alobi ke azobenga yo soki azobenga yo abengo mbala moko ana problème neti ya malade siko azana moni be monsieur zaka moto ya azana problème ya malade azali sous na posa na noter ya ba question sambela ka wapi makambo ndenge nini siko likambo yangwana ozobenga pona malade yo sambela ka Jésus oye bisanga siko na bondela obiki après ozongeli Jésus na yo non biso bonzambe za bongote ezateli ba babenga ka pona malade kala nyoso zoka mate ya papa asambulwa okolanda nzila kongo te okozongela nzamba bakokono te tango beli nde sikoyo obandi kobenga papa asambulo sikoyo lokolo beke papa asambulo asuka tuno sambela epi lokona sambela na lingomba boye tamusu papa asambulo koboya mais kala nyos to la sabilo ke nzila bozali parce que tango ozana église ba chrétien ozana islam soko belo lukana pasteur na yo mokambi na yo parce que sika yo ndimela nde yangwana c'est ça ba baso comprendre ngate et sika yo ndimela yangwana c'est pour yebike na passe bino bolobi soko zondi ba Jésus qui soko bika yo na famille na yo mais comment c'est fait qu'on s'allie chrétien soit tous musulmans au coin na maladie mbala moko na tango na ndezo luka soko pa wasambula bikisa opo bike pa wasambula bikisa kasi wana suki soko yoka na kate wana suki asuki mais sikoyo lelo biso ba noir to suka soko yebi yango te soki azongo na kasuki lelo pour abonne santé $800 tient na poche mais biso ba noir to suka to sa ba esclave yango nsambi punga telemisi su basali pona kolongola bandeko na biso ba yindo na bowumbu mais mvuluzi kimbango tangwa bimela kyo yebisi yoke yobiki sape la kisa batunzela ya lobaki teke banda ko sambisa batu kisa la kisa batunzela la kisimi avant d'abord ngai na conviction na nga wasambulo na zana nzila Kongo na beli grave na ko ke luka pasteur to prophète moko ya ba chrétien so islam po ba bondela pona papa banoko yo zana nzila Kongo yo beli grave okotika nga papa sambolo ke luka ba prophète soit bananyo c'est que na l'église wana ba biki sa bonzambe te c'est ça papa sambolo aye ko la kisa batu bonzambe banonga na bonzambe ya kokoso bana na nga ya molimo kati na lisanga bolingo maladi na bango ba problème na bango ezali fardo nanga poseba ndima nzila Kongo mona nga molimo soki sa bengi papa asambula tana malade nazana ngona na problème boy eza problème naka mais yoza oyoka kape papa asambula po agobenga nga soko yoka kanga mais comment zaka na ba chrétien ozaka na ba musulman na tanga passe ne pas asambula bondelanga si pesa kabiso devoir surtout likambo utaki ko kosilisa ya ndeko alingaka kota boloko likamone betisi bato mabaku balobi ndenge nini ya expliquer kaka kena lina kota boloko papa wasambula komisi yango mbala moko likambo na yeba mabondeli aza déjà na nzila Kongo bango pe balingi bazala considérer ndengwana très bien papa wana aza déjà na kata nzila Kongo yeto bandi na ye banda 2015 po kaka ya za na Angleterre moi région de banani kutu fona côté na kutu WhatsApp le sanga bolo aza déjà moi na nzila Kongo banda kaleza lelo te siko tango problème yeli ko koma facile po yena ngato sambela kanzambe moko tango na talisi nzambe pungu tala ndeko na ngai kati na nzila Kongo li kameza ko yakati na ye ayibite abotolite ba koseli ye makambo ngana bise soki ya solo bana ngai tatano molimo solo bake ba koseli yo makambo za innocence na yo nzamba ko défendre ngo pedo papa kusir akota prison na journée na bina koliati na bonde la nzambi pungu na la kisanzambe ke na tikili bumunanga na nzala pona ndeko wana na zala posa kota na boloko te siko so akoti boloko biso to na kati na nzila Kongo soki nzambe na biso défendre biso na biloko wana te to ya makasi ndenge nini na sanswana osomona lelo batu na kati ya poto bazotindela ba ndeko na bango ndeko na bango beli bazotinde papa asambulo abengi penga te to ndeko no wana kala nyos papa asambulo te aka ochena nzela papa asambulo te metango abeli oboke na église na bilate boke papa asambulo est-ce que ça na sens bongo na koyamba te na koyamba lisude na lobaki ba ndeko nyos bana diaspora oyo bazana kati ya nzila Kongo bate ya ba ndeko na bango ke lingomba papa asambulo efungwani boke ndaka kosambela comme ça ce qui bitumbeye papa asambula zawana on se comprend ce n'est pas dit que nous tous autres de la ngai ye mokuta Jésus mkomusu na biba to moko batina na
Oui, toujours yoga. Ndako, glissé mon na karo. Yesu. Ngana binzambe. Tansko bitumbo. Pe mutapesi bango numéro. Pardon, papa ozosilisa. Tango alobaki Yesu ndengwana. Et pas na yo et attaquer yo bien na armaki na patience pona na fanda kitaso ke de pas fanda te kombo wana tango yaka neti yeli yo place ozali wana ezape na ba effet combat je sais que ça ne fait pas na ngai parce que mona babele la kango papa na pesa na pitre na bible na bango moko na Jérémie chapitre 10 3 à 5 bala kesi ne basala ke ko yango ya Yesu pe kaka na bible na bango ba bibo banga ngote sala ka malamu te pesa ka mabete est-ce que kombo ya Jésus ngana ko lobango de na bakaza satan so na banga kai ya zekeko nana ko bange keko chose créée par les blancs na ko banga ngo mais osko yo ozo banga te tant abimina ngona ndenga satan na ngambe mulai na banga yete so yo zo lobaki sala ke loko te mais so tozo mona mutazo azo alinga akoya aibeleli Jésus au monde n'a pas quoi été à zone normal. Papa bon batonde na hôpital na salle de mort. Baza banani. Babele ki Jésus te. So ke na ba morgue na bino ya Congo. OK na hôpital plein na ba maladie na ba dispensaire même na ba polyclinique. Baza ba chrétien te. Babele ka yeso ngote ba koma wana. Quoi tout. Bamsu babele la bamsu pe babele la raté. Wana bandeko ba ko répondre biso. Conscience à tout ça. Voilà papa Wasambulwa toza toujours na cadre wana. Lelo oyo tozo mona makambo ebele na mboka na biso o banolo bakena kala makambo boizala kite lelo ekomi ndenge wana. Est-ce que tokoloba technologie na modernisation et bebisi to ye ko bongisa? Papa technologie na modernisation na coutume na biso eye ko bebisa. Et ko bébé ça peut parce que modernisation les bossé bani na Covid-1. Est-ce que vous comprenez? Covid-1 on est ali ko ya ko koy sabonzame na biso ko ya misabiso Yesu na ala. Wana Covid-1. Donc bato esali bango equation bato bayebeli Covid eza pandémie yo tango zo expliquer ngo koyamba ala eza pandémie ko kotina bino Jésus na ala eza pandémie grave o yesali ke ba africain ba comme esclave lelo toza la maladie physique na maladie spirituelle ya Jésus na ala nde maladie spirituelle. Oui, parce que tant que ça le nouvel ordre mondial s'établit. Nouvel ordre mondial s'établit. Il y a un Covid-1. Nouvel ordre mondial et comme Sikoyo, les créateurs créés. Donc Nzambe, ba Mindele ba créé et Mindele ba ko créé biso ba noir. De Covid-1. Oui, pour ba Mindele. Ba so biso ba noir to ba créature na bango. Koloba boete. Papa, je vous dis. Biso to ça ba créature ya ba Mindele selon et. C'est ce mona biso na kata bamboka na biso na Afrique tozali d'esclaves na bango. Bango ba ko contrôler, bango ba ko diriger. Nyonso tozo saila awa na Congo, ba kiti to vandeli e wuti na Mindele. Table on na Mindele, ba téléphone to sa na Mindele, bilamba to lati ba tisi ba Mindele. On se comprend ngai? Très bien. Donc nyonso c'est bango. On a ta montre Mondele. De tout ça, nous avons ba créature na bango. Si koyo, pendant que tout ça ba créature na bango, eza lokola mutaza na mbwani na nda. O chena chaîne yo mtoko yeba er yo ko fongola mbwa wana. Er yo ko kangambwa, er yo ko pese biloko. Est-ce que ça comprend nga? Ndenge biso ba tumundu to zanelo. Et pas ba Mindele. Na ebite makamusu ba witi ko ba mikolo yo. Na se to ko chango na émission za koleka. Oyo kandenge ba bipo na Afrique. Barobi neti ni to profiter to yo. Non, on a pour na suka, pour la émission koya. Dimanche prochain. Ouais. To ko sala na pour photo cha ba image. Parce que on a na image na ngote et ko sala moi pas simi to le nika na monoko ba monter faut ba mo abona. On se comprend. Papa semble expliquer après ba monoko batali yango. Voilà. Ko sala malamu mingi. Alors Covid-1 ko kotsa biso Jésus-Christ. On se comprend ngai? Covid-1 ko changer biso mentalité. Donc d'abord ko conception de Jésus-Christ Covid-1
fait croire mission à Jésus-Christ. Et Covid-19, changement de mentalité. Donc comme une croyance moussous. Et comme ça ni sabiso racine na biso ba ancêtre na biso. Tous ba ancêtre na biso bandoki. Est-ce que vous comprenez ngai? Très bien. Tous wa kombo ya nzambi pungu bondoki. Vous comprenez? Tous wa molimo na biso mwanda velela mwanda Congo kindoki. Tous wa ange na biso. Na nzambi mpungu tulenda woto na waba tubalinga koyoka ngote. Ah, tile lokasi ba mindeni basala ngo Covid, yango nazolo ba Covid 1. Vous comprenez? Et babosa ni sabiso ba ange na biso oto benka ba bisimbi. Bisimbi vient de moko simba o basimbo mo ina biso basimbo mo ya mai ya likolo ya echicha bomo ya Congo to benga bango bisimbi bandoki naso yebi yango mutukunte zakiso abote mukuse ya kisimbi longwa kasi biso toyebeli bato o mikuse penza nde bango ba bisimbi so de tela mutu neti kisimbi donc mutu amukuse na mutu munene nde kisimbi extraterrestre bamona na kana batute bamona na kapa basali to ba ikotika message osomona sikoba mindele baibaki déjà que bazana ba bisimbi na baza très fort. Et c'est pas wasambola po na meka mwa nini ba bisimbi oyo ozolobela wana ba oyo bayaka na esprit wana baza boyena bo ou bien baza peka mikuse ndenge batu bakalikilaka physique kombo na ye physique faut ozala motoponami kasi bino bomona bango kendaka na mai bakataka fleuve c'est ba mona bisimbi ya mai te ba mona te so bino batu bomona baza ndenge nini forme na bango bala bakoyi kolata aza esprit bakoyi kolata forme nzoto nyonso balingi mais na bas bisimbi moko baki kopesa ngai message na mikolo wuti koleka bazalaki mwasi na mobali couple ma to ka black te baki mikosepe kandenge bajo wana to mona mikose adose ke batu bana moi raison pe quelque part oui pona nini détail sala ndenge nini basali o ba mona bango tango babandi ko beta lisolo ke bambasi na biso bazala ka boye boye ndemi ndele balobi bolanda bango te baza biloko mabe vous comprenez na sens wana bolanda bango te baza biloko ya mabe ozomona or ke basali biloko e batu o basali pona ko protéger bomo ina biso yango esko ba diaboliser mo wana kisimbi te kisimbi biso bakoko ba pesa batela kisi wuti na moko simba voilà so bango ba déformer ke eza ya mandenga mabe no sikonde bakoko ba benga ba kisimbi na biso bazali biso to ya ba ange na metabe o ya bino wana baza mabe vous comprenez donc pona bakabula biso na bango. On se comprend. Tant que biso siko tokomi ko finga ya biso. To bandi ko bikima bakoko na biso tozo benga bango bandoki. Komba nzambi pumba ko si biso eza ya mabe. Onya shongo eza mabe. Mvidi mukule eza mabe. Maweja nangile eza mabe. Mungu wa mapendo eza mabe. Nzakomba nzapa. Akongo mongali o eza mabe. Kaka kombo ne kitoko alingaka yawe. To die. Est-ce que vous comprenez bakoko sa bakoko na biso? Nzoka Yahweh Dieu, c'est Lucifer. Et beaucoup de libre, beaucoup de gens sont bolingi, mais beaucoup de gens sont yango. Omoni. Donc il t'a envoyé pourquoi ça dit bon Covid et nous avons une opportunité sikoyo, ya ko banda ko détruire. Fièvre. Ezali Covid B. Ba fièvre tout ça. Ba fièvre ezali pour to ko vivre si naturel. Na biloko toza ko lia na biloko toza komela ba condition de vie ba climat biloko ba congélateur biloko ba congélateur ba frigo ba climatiseur ba ventilateur kasi ya on ba ko vivre fait biloko ne ko kotsa ba malade dans soto fièvre azala ka maladie fièvre la kisaka kaka ke soko moni nzoto epeli ezo sona maladie boko songolo na kati na yo fièvre na soko pona ko montrer que non comme sous convalescence de Covid-D après ce que va venir comme ça la combo typhoïde malaria na typhoïde cause ba covid 16 15 pour biso tango to bota mito sokola te malaria ba typhoïde te ba o bazaba na ba âge na pe ba pip zache kenga ba yebi ke sa bongo malaria na typhoïde ba tiamo te maladie tala na maladie ya grippe et pas na biso na 1918 grippe o ka grippe grippe za la rapide boma batuku na makasi ko de sida na coronavirus so basali yango
batiaki yango mpo bango moko bakufa obie batindika nde batindi boye boye kosilisa banoir yango wana ezalaki vocation au ministère de mvuluzi kimbango mpona koya kosauve maladi wana mpona kosilisa nde banoir par le vaccin oso comprendre na bavaccin na bango bayaki nango kochachacha yango yebi na bagrippe bamaladi bebola nyonso ye na bavaccin donc nyonso ezalaka na bavaccin neti biso awa na kati afrique toza na coronavirus te ekomi bamaladi soki obeli bamedecin so bana mposa kolimine oyo bapesi bakisi moko baobimisango covid-19 baboma siko bavaccin nde yango ngeya na covid-19 bavaccin mais eyaki déjà ezalia kasi batya te ezosimba nde te ezosimba te na Congo Brazzaville sasungesu sazwaki yango depuis mardi ou mercredi comme ça na mwasi na ye mais nandimi te ke bazwi vaccin original oyo bazotya bato te siko mpo na peuple nde soso yango parce que ntango président na mwasi na tia yango yo peuple siko koboyani depuis jeudi na Brazzaville babandaki déjà mpo na nini koboma peuple ndenge wana mpo na nini ok soki batelemisi yo na tête ya mboka ozala président de la république oza mpona koprotéger peuple ozali mpona babie ya peuple ozali mpona kodétruire peuple te mais lokola bango basine baframason omonaka biloko na bango boye baprésident fiki nyonso basine na framason oyo asine na framason te to aza na kati ya framason alingi kolongwa bakotelemela ye soki boyebi te Joseph Kabila mpo aboyaki kokota na lisanga na bango ya framason osoka ngai aye koloba ke peuple Congo azali descendance amaki pamvita mpe mvulusi kimbango asali avion liboso sombi baye kotia komamaki pamvita baimpose ye ozomona place na ye soki oki président moko na afrique aza menacé président sassou asali combien de mandat ebele mais sikoyo nani aleki non toujours kolola ye moto azalaki na plaine kuna ye wana kaka babomisi ye yo kasi kolola kufi na maladi naturelle balobi covid babomi ye mpona ye tando kotya mopepe mpona koremplace sasu ozoka babomi ye koboma siko sasu aza wana yoki mindele bayaki kotelema na bazingeli mboka mpona soki sasu ameki koleka baboma ye ye wana ti mais mpa na biso awa oui nazalaki pour Joseph Kabila te Joseph Kabila abeti plus ou moins 15 ans na pouvoir de 2001 à 2000 plus ou moins 2020 2016 2019 et tout ça le voilà 15 ans d'âme on se comprend plus ou moins 15 ans d'âme mais tu reviens en directement 18 ans ça dit 18 ans na pouvoir ça dit 18 ans na pouvoir bamindele ceux qui ont postulé sous to le qui na pouvoir okoyeba tokotake mboka on se comprend c'est comme ça sungesu banenyo so asala ka banebele alongwe 38 ans peut-être 38 ans pour ba tête ya formation peut-être mboka mais azobongisa pe mboka bien papa soka so bongisa mboka bien mondele de mutalongola ka président kutu mondela ni nakate mu président bongisa mboka na bango na Afrique mais ya tongi to mona papa na ngai est-ce que kotonga wana ezali mpona bia mondele te mpona peuple na ye lande si mondele nde soki azotika président na kati afrique awumela na ebonga parce que azokokisa posa na bango nayebi papa mongo nazo comprendre très bien bambula bele asali bamenase ye te mais comment awa Kabila bamenasaki ye peut-être Kabila mabeleki non uranium ya Chine donc biloko mabele na biso bango bakozela ngo décision tango ateki ba uranium wana Chine bamusu balobi na Corée ateka Corée Chine Japon ateka eza marchandise eza lokola mama na wenza koteka la batengi bateke te mutabiza koma ya usoma oui na sens wana siko fallait pas yateke la bango yango basala ba arme lourd pour arme lourd fait ça la pa na bango nde ba kolo mokili basali bato ba américain oso comprendre ce que les Cambozali très bien ba yinene na wana ayeko tsasu kotanga sukoma ki pa vite na ba vulusi kimba nde aboyi ko sadere na kata framason nde créer un problème oui au moment où Joseph Kabila a comment il envier atikala na pouvoir à vie pour cela ndenge pe bato bazo ko chanter que ngai ne roi divin na meka po lukatsko yo na bunda
peuple nga kwa moi bien akoma kolinganga si ko peuple asala peuple akoma kolingaye c'est qu'à privé ba liberté ba mindele on se comprend est-ce que ba mindele ba comprendre il faut tout casser bato ba yeba ki ngote ba na ebisaka bino même na YouTube ezali après Kabila souffrance et se multiplier vrai faux les revenages souffrance ezali hein na lobaka ngo ba diaspora ba comprendre ba misuba tsaka ba kena ko boma Kabila ba kena ko sale boye mais bango ba vandi na poto bazwa ko boma Kabila ngote on se comprendre si ko to kende ko boma Kabila to bomi Kabila te Kabila longwe président quoi ça na place Tshisekedi mboke komi kitoko te balobi toujours oui mais toujours bête masolo mboka na biso toza libre on se comprendre to comme libre le nom bato papa bato so souffrir mutako soti le nom talanga attaque mokambi na lingomba papa bato bazwa kilongo o ya musika transport fonga na lukila bango ngai tina 600 kilongo na bimi na bana nanga lisanga bolingo ya poto ba yaka pe ba kota ba yebi neti lelo mama bombola zao bakabela ngata 1 cm ke papa asambola kene kolesa bato na sa ko sala ngo pona musala ba pesa nga ko bikisa bato mais komi bato musuba ba na transport il faut na pesa ngo transport mususu na ndaka tikala ko liate avant que ne fatika ko liana na ndako pa nanga to fona lukile loko ake ko lamba na ndako ozomona ba condition ya passe oyo komi na bato siko nga pesa na mwa $10 nanga moyena pimila bango exact pour tous bundisa ne passe papa na habité pas munga parce que sala musala na yo privé ozuma mbongo sobi t-shirt na kitoko somi ni olati papa mutu mususu pona so bata pantala pamba azota la bana bakokufa nzala on se comprendre tu peux me souba so travailler baso gagner plus ou moins $80 $100 par mois azo futi la ndako ya $50 pe ndako ya $50 soit studio yebisanga ba afuta $50 transport à musala bana bazo tanga ba pour vivre non est-ce que vous comprenez bien ça dans beaucoup ba souffrir diaspora va comprendre yango na lobaki délivrance à Congo pe Africa eza na présidence eza na gouvernement oyote ya bazo di mana élection eza wapi ezali na indépendance spirituelle kozongela na nzambe pour mvuluski mbanga baki mboko ekozwa kaka kimia ata ba guerre zo na este kuna este mvuluski mbanga loba na mabele oyo makila na nge sopanaki na mabele oyo basekaki ngai ekotikala ka kozala na kimia te soki ba reconnaître nga kimbangu te yango yoka na este sopanaka tango nyonso ekotikala ka kozwa kimia te omoni so okelalu tout droit lalu libulu esalama wana mvulusi kimbangu tango bayaka na babetaka ye mbata pa basoda babeji batindi basoda so bapapule mbata tango bapapule mbata achebo makile sopane tangi abi awa libulu ata basali ndenge nini kosala me kotikala kokundaka te yepeli susu na mboka na ye moko kolakela ngo mabe mbo ya koyeba ke ntumwa alekaki yawo so okena kichuka likolo ya chawana ezala bebe ezala mukolo so achie kokani kwanga oya ndoko lia na likabu tango ndele bakanye po bake na mai etikana lokola dessin libanga na nini longo kate sa bilembo te ya kola sake musala leka wana on se comprend ba guerre est za bilembo ya kola sake musala leka wana makila ne sopana ka wana siko eloko ni bakosala fo ba longola islam kuna ba longoli christianisme kuna ba rétablir religion ancestrale kozongela nzambi mpungu pe vulusi kimbangu tumo na biso on se comprendre ndeto kozala sauver donc diaspora abunda pona kozonga na tradition na biso na bonzambe na biso parce que le diaspora est sauvé biso na kati na Afrique yao nzaba pambola bango alongisa bango me balongwa na ba distraction comme là au concert ya nani oyo concert ya nani oyo wa batiga ba concert batiga te il fallait que nako beta récemment awa bato to kufebele bele kuna batika kiam ba contacter ba misusu baza pour ba combattant ba telemi pona biloko wana mais misusu ba telemi ba combattant ba moni ke ba combattant ba sali mabe fallait ba beta musique ba bina on se comprend c'est le ba misusu OK ba combattant ba se comprendre que ça moment distraction te donc musique wana peso jouer rôle à mabe na kati ya mboka na biso na kati ya alphabet à 26 lettres there 26 letters in the English alphabet ba anglais na ba français et ça na 26 lettres ba bindel ba ba sala likam na bango à la lettre a ezeba de Z comme suka donc Z représente le charme opéré par la musique
envoûtement. Donc ceux qui te l'ont envoûtement on a musique, na ba charme wana, c'est que conscience est songi. De ceux qui va wera ba kofi boulot kofi. Papa, ba super déjà ba bon moti. Do ba Robinho ba bina filé. Papa, oui, tobo ite musique et koko beta nango. Mais musique est beta, neti ba français. Ba ça ba indépendant, ba ça qui colonisé par ba italien. Musique sur zo beta ba ça colonisé na bobango. Ma ben ça té. Do ceux qui belge, ba ça qui colonisé par les Hollandais. Vous comprenez là? Mais le ba ça la liberté. Ba ko beta musique mais surtout la liberté té. C'est lui qui fait la paix, prépare la guerre. Il faut qu'on prive le désir d'un sentiment inutile. Vous comprenez? Tous ceux qui ont dit ça, comme malade, le peuple a comme vivre malade dans la carte Afrique. Nous avons beaucoup de musique, le peuple a zone peu malade. Mais le peuple a zone dans la localité de là, quand à concert, Abina Bini n'a pas moi ça zone déclaré bas dans la zone. Et ça normal. Et Natango et Bembeza wana, yo papa ko s'en a fait Tchakobina na kolia. Non. Est-ce que vous comprenez? Na pesi na masese. Moi na noa grave. À l'hôpital, il y a combien de choses. Mais l'Afrique est grave. Pourquoi il y a combien de choses? L'Afrique est grave. Il y a combien de choses? Pourquoi? Mais tu vas qu'il y a un problème, il y a un problème avec le gouvernement, avec le problème avec la gouvernance. Parce que bateau baza ko gouverner mboka. Bango baza ya kokoka. Bazo lia, bazo lata baza na ba moyen makambo nyoso na ba famille na bango. Ba on baza ko gouverner biso, bango ni ba biso na kata souffrance. C'est que ce que ça problème là-bas, on peut pas là-bas. Vous comprenez? Pour les autres, c'est dans la carte Afrique, il y a Italien, roi divin. Pour délivrer mission dans la carte, il y a système. Est-ce que vous comprenez? Pour délivrer mission dans la carte système, dans la carte esclavagisme, dans la carte Kolongo, dans la carte na Bongo to bengi jungi ya makasi. Vous comprenez? Gouvernance, tellement que dans la carte Afrique. Tozali mabe pa nzambi pungu atikili miso ba konzi o bazali ba sans pitié ba nyoko la biso on se comprendre baza wana pona ba bien na bona ba ventre na bango akoza kuna ba kanisa peuple te o peuple c'est pela ya zo mona ngolo la boulot na ye salaire neza pona bana na ye na mwasi na ye na famille na ye on comprendre très bien biso siko peuple tozo souffrir parce que biso peuple to pesi nzambe na biso mo Congo biso peuple to fingi bakoko na biso biso peuple to bwaki mibeko ya nzambe na biso to landi culture ya bato tradition ya bato histoire ya bato religion ya bato to comme esclave ya bato wana siko bato ba mitunaka il faut combien de bato bandimela mvuluzi kimbango po ba sentir que makambo changer il faut nombre ya combien bena ceux qui na kati ya Arabie Saoudite to benga ba nani Barabe non Barabe pour passer dans la religion islam. La majorité des gens au bazar on a presque souvent bangonyos. Vous comprenez? Tant que tu es dans Israël, tu sais bien ba juif. Pour la religion la bango judaïsme. Judaïsme c'est ba peuple ba bengi bango ba juif pour na judaïsme. Beaucoup pour ni bisoté. Et zo senga problème biso suzaba na nzambi pungu. Makila ba koko na biso ya Congo. Photo sable ba nzambe boni. Na Congo photo zongela, na Afrique to sa makila moko. Photo zongela nzambe moko. Culture moko, tradition moko. Nzambe moko. Sauver moko. Est-ce que vous comprenez? Il y a moyen que ça la délivrance na biso, peut que ça la boyokani na biso. Ceux qui n'Afrique du Sud baso bon bande ko na biso ba na Congo. Ba Ghanéen, ba libérien, ba nigérien, ba biso boye. Pour na toza ko yebana, pour toza na bon côté. Na Congo préserver kalamine to ba bomi ba congolais aw. Ba kinois. Na Angola ba bomi ba kinois. Pour na toza ko yebana toza bandeko. Vous comprenez? Ceux qui te baillent que tout ça bandeko. Ceux qui ont le lozu massa sobeta mungunya. Yo moni tata wana mungunya. Et les gars petite sœur na yo. Okolela. Ngana bomete mais OK, yo zoka sa mungunya na. Bozane ko komo côté. Ya onde côté. Vous comprenez? Parce que conscience wana de faux zonga. Vous comprenez? Avant conscience zonga, il faut tout la spiritualité na biso. Il faut tout ça la spiritualité na biso. Il faut tout ça la culture na biso. Bomoto songi. Parce que pour le moment, vous allez aliéner mental. Vous se comprenez? Tout ça sous aliénation. Alors, c'est quoi? Conscience. Na biso eze akobeba. Le faut que parce qu'on a conscience.
Parce que inconscience, celui qui ne sera pas contre des choses. Parce que conscience, faculté qu'a l'homme de connaître sa propre réalité. Et de léger cette connaissance. Juger parce que ça n'a pas bâti. Bon solo, na kati ya culture na biso, na kati ya tradition na biso, na kati ya histoire na biso, na kati ya nzambe na biso pe sauveur na biso. Ba koko na biso. Donde tozawana ndito komane timo ba robot moko boya. Ah ouais, félicitations place Ondoko. Do ba télévision na télécommande na. Ba tindika air balingi. Oui. Mais kolongwa pe na neti ko kabola télécommande na télévision bolingo wana eza PTT. Ah, eza PTT, mais ça na banda ko mususu télécommande bunga to ekufa. Mais batala ka télévision. Vrai ou faux? Quand télévision son botier wana ça sera biso va dépenser. Mais télécommande ça ça biso va dépenser. Puis les sili sont ba mususu. Comprendre. Très bien. Voilà bandeko balandi baoyo bazwi biso na nzela boyebake to yambi papa wasambulwa na ye na loba chaque fois eloko asika ebakisa makaka eloko asika ebakisa makaka eza malamu mingi papa wasambulwa toujours net exemple lelo eke ba réussir ko vacciner batu ba réussir toujours kaka neti ba réussir nini ko koma na mokili. Premièrement, pour réussir, nous avons fait ça pour réussir, et ça dit peuple. Au peuple, ça dit inconscient. Vous comprenez? Dans le gouvernement, dans le banda gouvernement, tout est belé. Mais dans le gouvernement, presque la majorité peut vacciner. Quand on va lier bambongo, autant que personne va financer bambongo. On va faire formation. To ba oba na kata formation te mais ba oba za na kata formation ba initier bango na kati ya conscience wana ba pesi moment ba quelque chose mo chango moto. On se comprend? Mais na kata gouvernement oba le ba mbongo wana te. O ba so banga mindele te ke sino to kolonga pe kasi mundele a kolonga chef du quartier na pesi exemple. Non, kaka na gouvernement oba tangi wa mundele dem to ko sa président nongola yi. Pas ça ko yoka la biso to télé biso. Ba onde ba so. Mundele ba kolonga ne député te. Ah, c'est ça. Alors, peuple siko ba député na biso to ça ko voter. Ah, motili. Hein? Na ba ndeko ba so yoka te na Congo, mutazo le ka voter député. OK, député azali défenseur ya peuple. Pour na ko lobela peuple na kati parlement. Mais député inutile. Ce qu'on va primo ba député ba so ke belé wana. À part salaire na bango. Et ça répond pour na ko favoriser ma bongisi ma be au gouvernement sur ça la pour na peuple. Yango ba zulaka ba pin. Vous comprenez? Parce que ne pas défendre le peuple té. Vous comprenez ngai? Si ko le peuple na kata mboka. Na kata Roumanie, président ko na bosani nani na bosani zukombo na ye. Tant le peuple balinga ki yeti. Ba dibaki ba so beta masasi ba ba ti ba kanga ki ba kati mike bongo te. Et ça ma bon. Oui. Ce qui peuple la boyi vaccin boko. Na ye soda au sa peuple. Au sa pe na famille. Yone ndo wana mundu ki soko boyi na so beto masasi. Tala na mutu ba militaire na biso. Vous comprenez? Tondima parce que ba vaccin on nyos to soka. Moni ba vaccin uti ko ya na 2000 na boso ba pesa na ba bikolo. Ba vaccin on ezala ki pona ko endormir biso. Na mokano nyos ba ko zona Congo mutakotelema azate. Yango pesi Joseph Kabila 15 ans de 18 ans de pouvoir. Parce que erno bazana ko yoko na ba mindele. Mutakotelema la Kabila te, mutako conseiller azate. Tina ba vaccin. Ya to vanda rais. Ah, bona ko endormir bino. Ce que vaccin o ezali bona ko éliminer africain. Ko kanga biso to botaka lisusu mingi te pour sentir que mutu munda ko mebele na mokili. Ce qui net ndenge bango bazo sala injuste te ko telemela bango po mo peuple zo nga kati na biso ya ko dominer na kata planète. La vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal.